Genre, maman, genre. Des fois. L'homosexualité aujourd'hui, ça devient une réalité, malheureusement. Mais c'est la prophétie qui s'accomplit. To bate la bana na biso, to bate la bande na biso. Et ça la bana ya mibali. To za deux types ya ba homosexuel oyo to mona na kati ya société. To za la ba homosexuel oyo ba yebani to benga ba PD généralement na kati ya société. On l'encourage pas. Je suis contre. Batouana nga tambote na pesa bangote. Mais batouana so kuti bango na kati ya société, baza lokola basi, bazo se créer forme moko. En fait, ce sont les mauvais esprits. Oye côté li batouana, moi na botama ki mobali mazo sa le fora no bakalokola mwasi, ko sala ba geste lokola mwasi, ko lata ba pantalon basi, ça ce sont les mauvais esprits. Mais il y a encore un autre groupe de homosexuels dangereux. Eza bato yo baza na basi na bana na ndako abali mwasi na yaza na ndako mais yemoko pe aza mwasi quelque part. Ça c'est très dangereux. Et il y a des hommes aujourd'hui à un certain moment ils allaient qui m'a ba showbuzz et zalaki ba biloko ya quelques entreprises. À un moment donné on parlait des banques, c'est comme s'il y avait des avantages. Aucun avantage ata moko ezate bato wana nazomona bango na société to vivre na bango biso ku toza na vie kolika na bango. Ce sont les mauvais esprits. Oezo kanga batouan. Moi na mobali, azalaka na bana basi, avanaka na bana basi, eloka sala na bango yeba na kate, nzoka baba copine, soit azoteka bango, à part côté ka bango yemoko pe azamwasi lisou quelque part. C'est cruel et ces gens-là ne verront pas Dieu. Ils vont aller en enfer, ça je vous dis. Ces gens-là ne verront pas Dieu. Et comme il est répandu dans la société, nous devons faire très attention. Ozana mobali no nanda ko monzoka mobali azalaka pe mwasi ozana mbanda no mususu garçon moko azaka libanda. C'est grave na kata société. Mais nzambe asunga biso na bosolo na moni la symptôme ondelo wana na bengani yo le même jour et je te maudis en même temps. Soki na gina pouvoir à kokangisa je peux te mettre au cachot. On ne veut pas ce genre de comportement ici. Mibali batika la mibali basi bazala basi. Dieu a établi l'ordre dans la nature. L'homme reste l'homme, la femme reste pas. Jour au moment na soso ya mwasi azolanda soso mususu ya mwasi. Même soso ya mwasi sur alandi ya mobali boulogi. Mobali nde alanda ka mwasi. Mais qu'est-ce qui se passe? Oyo mobali azoluka mobali, mwasi azoluka mwasi. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, aie pitié de nous. Tu as promis que tu viendras nous chercher. Nous sommes très faibles, mais nous ne comptons que sur ta grâce. Mais c'est la fin. Le signal rouge signe de sa venue. C'est la fin. Quand vous voyez ces choses, sachez que nous sommes à la fin. Sachez que nous sommes à la fin. Soldat n'a tenu. Soldat penza a tenu. Capitaine, major, général. Mais à l'homosexuel. Comment tu peux comprendre ça? Ça sont les mauvais esprits. Des journalistes et des homosexuels. Ça c'est grave. Quand vous allez voir des députés, des ministres. C'est grave. Seigneur, viens nous en aide. Ce qui nous a massungé, c'est peut-être au Soukawapi.